Karine Mokonzi na ya biso nani oyo ya bango Myriam Mokonzi. Bon, réconciliation. Karine Mokonzi na Myriam Mokonzi ba réconcilier. Ah oui, bandeko, ba réconcilier. Myriam Mokonzi na Karine Mokonzi. Bozoka bakomba ngono. Atako na répété. Boyebi Myriam Mokonzi nani? Karine Mokonzi nani? Moi, ça comme il peut qu'on réponde à coucou, c'est à Myriam Mokonzi. Hein? Oh. Moi, ça comme il peut qu'on réponde à coucou, c'est à Myriam Mokonzi. Maman est. Oh. Moi, ça comme il peut qu'on réponde à coucou, c'est à Myriam Mokonzi. Kaka. Ça va ou ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je me sens seule. Mon bal n'a pas comme au PC. Bah, rendez-vous. Comment tu te sens seule? Bon, on a heureusement pose-moi à 14h. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bah bien mon boy parce que c'est comme une erreur en bolingo que naturellement qui moi dans faut vendre dans ndako to sur le mobile et rappeler que yo yo so limité yo yo ga sa ngana te et tout le moment mambu nyo so fast c'est bon comme que ndas sa mwindo ngolo ba tout ça là yo limité au chocolat bon autant pour son ngati et trop pecho moi c'est ce qu'on t'a donné qui moi snanga engali ngati do se kinga ezaki kaka obimane nga donc abaya nga po kaka zemi kotaki mama c'est puisque atali kuna ba save leki ba kuku c'est ya Myriam Mokonzi yeleo aya ba téléphone aya bate na pause okuta dia mobile ya batwana asa komela ki message mobile ne kuta komela kete do soko ozonga na ndako yo so po ke libela yo etali mobile te donc moi ça c'est ceinture marié mais seul femme mariée, mais seule. Et moi, ça, c'est ceinture. Coucou. Moi, ça, comme il peut qu'on réponde à coucou, c'est à Myriam Mokonzi. Maman. Ça va ou ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je me sens seule. Mon bal n'a pas comme au PC. Bah, rendez-vous. Comment tu te sens seule? Bon, on a heureusement pour. Karine Mokonzi, la baronne, réconciliation. Na Myriam Mokonzi. Bandeko. En tout cas, na yebinanu, teso bas réconcilier. Mais koyoka Karine Mokonzi. Na munoko na ye, aloba. Myriam Mokonzi. Ezo sonende nini. Atabino moko. Bozela nanu, nazomona bapel, bobenga nanu te. Boyo kangananu simana wachabu wanobenga. Bomonde ngini. Karine Mokonzi. Atanyango par hasard te. Asali nango pe erreur te. En plus a répétango. Ezate kabeti libaku. Non. Poso kabeti libaku. Alingaku bandelango te. Ezapeteke alobi Myriam Mokonzi po Myriam Mokonzi muso aye ya sika. No. Myriam Mokonzi azakaka moko otoyebi. Bandeko, siko so eza solo. Ezali vérité. Ezali ya vrai. Karine Mokonzi na Myriam Mokonzi babongisi. Bakomi na pe. Bazongi, po bango bakozonga ba camarade te.
bazala bakamaradi te. Yaya na Leki, Leki na Kulutu. Karine Mokonzi na Myriam Mokonzi réconcilier soki esalami bongo bakozonga Leki na Kulutu, Yaya na Leki. Lokola pe toyeba azala Yaya ya solo te, ekokende kaka ndenge moko akozala kaka Yaya. Au contraire, Myriam Mokonzi na Guy Mokonzi bakoyeba na sikoyo. Guy Mokonzi akokoma pe Yaya ya Myriam. Tani ya Mokonzi yekuti bamesanaki na ya Myriam. Babeba na pete. Alors Tani ya Mokonzi yeba kokontinue mbala boko. Mama ye Arma Mokonzi. Bon. Arma soko bebani na la baronne, obebani penai. Obongisi. Bon, na Myriam akobongisa pe. Kwa mema komba ba Mokonzi. Bandeko bozala calme. Tala bato ebele bakoma pasola ba verre. Bakoma beta bakuda etete na mire. Bandeko ngaka munazolo bango. La baronne na alobi na ete. Tant mosusu mpe baréconcilie na bango te. Mais bon, nga na ye kaka mpo nayebisa bino position oyo nga namoni mpo koyoka Karine Mokonzi aprononce kombo ya Myriam Mokonzi. Bandeko eya likambo munene, eza kaka no na poste no, mais eza likambo munene. Eza no na poste no, sans prénom. Ba prénom neti épave. Eza prénom. Prénom te, bon, ok. Wete. Et un prénom. Ah, Myriam Mokonzi et Karine Mokonzi. En plus, Karine Mokonzi a bengi ete kaka Myriam, ya Myriam Mokonzi, Yaya. Surtout dans 2023 oyo, ya Karine Mokonzi nenga komisi batu bana. Voire même abengaki na Donald Trump mwana. Bokili oyo eza penza elengi bwana, calme. Calme penza botya na se. Kobanda na biso moko tute. Foko banda na misisa. Bana membre bamia temo. Abango kutu bayebi. Bayebi makambo ndenge ezoleka. Bango intie naloba bana calme. Po bango soki bayebi ke Karine a réconcilié, alors bango bakozwa décision non? Po bango bakota ke réconciliation mususu batalaka Karine sala oyo kosala. Mais mususu bakotaka réunion, babeti mesa, batoboli telefone, bakati internet na mokili ndenge ezalaki ya palala. Et sikoyo so bavote balobi la baronne, ok, limbisa ye okozala enseignante kimi ekota. Wana sikoyo ekomi bazozo, surtout mura kutu matanga. Mura nandimi te mura soka moni Karine Mokonzi na Myriam Mokonzi bareconcilie, mura akozasu na posa mokili oyo. Nkolo
bongo kare ndenge zo bwa kango yeba nga na kangaki matoi mena yoki kaka na tiki ordinateur na bimi na pusani museka na tikaki na te mwena loba mingi ya te awe ya likamba koloba te awe ya likamba koyeba soki ba réconcilier ou pas mais bon à suivre mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Moi ça comme peut qu'on répondre na ba coucou c'est ya Myriam Mokonzi. Moi ça comme peut qu'on répondre na ba coucou c'est ya Myriam Mokonzi. Mama Moi ça comme peut qu'on répondre na ba coucou c'est ya Myriam Mokonzi. Kaka. Ça va ou ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je me sens seule. Mon bal n'a pas comme au PC. Bah, rendez-vous. Comment tu te sens seule? Bon, on a heureusement pose mon à 14h. Il faut si ça me à 16h. C'est possible qu'à 14h tout le monde. Bon, on va ça na boulevard. Bandela libanga wana. wana. On va ça na boulevard côté Yves tu as les Colombuso banda ko ça qui tel. Na kwa wana kota ndo tele bazo tu na papa. Libanga mususu wana. 3000 coups na kwa wana ndiko ta restaurant ngo. Bandela libanga wana. Na papa des coups 3000 so kakoli au pied de lui pour me remettre 1000. Wana toyebi. Kapena idebeta toa. Ndiko tango restaurant mo ezaka wana. Mais libanga mususu wana. Beta mususu wana. C'est quoi? Moma ikana confiance ebika ke mo sina pour fani na yini. Ebika ke ko. Lobako kuku leki ya Jessica aza bosanga bote leki ya Jessica benga ko leki bocha no numéro na ngana nzambe mwana Yesu na matière Jessica lobi suni nyabo malibala te mo bala Jessica on peut na moni azam ramon c'est bon. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakubali na kelenge ya komba, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne na biso kitoko, ya boss na biso JP Kiama, ta aye boss de boss, ya nyama ya danger, donc bakisa mtalo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na koiko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.